ngai nazalaki chef de service na ba élément oyo ngai nazalaki na yango pe na yebisi tango bakamati Joseph Kabila babi akomi président de la République na yebisi na ba Congolais. Na yebisaki na lobi en tout cas ba élément oyo ngai nazenango azali Congolais te. Je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère? Ezala pona ye Joseph Kabila, ezala pona biso ba Congolais. Lelo yo toze na ba technique oyo ezali monene. Mama na yo balobi aze mama na ye azali wana. O ba présenter kaze mama na ye. Aze Zaïroise azawana. Soki au moins aningi que biso ba Congolais to koma tranquille, mais solution ezali moko. Lelo toze na système na test ADN. Pourquoi Joseph a fait le test ADN? Ngai en tout cas na ko demander lobby. Pote amata na ebonga. Même pote awe na bokonzi. Il faut que tu sois sûr. Et wana ba mindele ba ko pekisa biso ya ngote. Parce que bango bazala kana condition pour la ko président. Tozali nani oyo mama ba bengi so safi soki na sali wana. Soki aze mama na ye passer la biso test ADN. Tozala tozwa conscience tranquille. Inutile que va même la biso ba délégation zo bimaka na Lubumbashi zo bimana na Zambi pour na koya ko confirmer biso aze mama. On n'a pas besoin de ça. Les problèmes moko l'équipe degré ya nini ya bato. Les problèmes ya nation basali test ADN nzoto ya mzee Kabila ezali wana na Kinshasa bakamati nini na ye mokolo bakosa la biso test ADN na baminganga oyo boye bazali internationaux pe bazali crédible balobi na biso que oui to sali test ADN mama oyo azali mama na ye mobade ya la kona Joseph Laurent Désiré Kabila azali tata na ye mais problème na biso ici en tout cas ngai problème na ngeko sila ezate to kene na makambo oyo azamwana na musée oyo azamwana musée ekoyebana. Pour peu en Europe, même quand on arrête un voleur ou même les terroristes ont fait des tests ADN. Moi, j'ai lancé un défi, mais ce défi n'a jamais été relevé parce qu'il ne peut pas être relevé. J'ai dit que j'arrêterai mon combat le jour où celui que vous appelez Joseph Kabila accepterait de faire le test ADN. Le corps de Laurent Désiré Kabila est là, à Kinshasa. Qu'il fasse même le test ADN, ne fût-ce qu'avec Sifa Mahania qu'il prétend être sa maman. S'il a le test ADN qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila et le fils de Sifa Mahania, moi je cesse le combat automatiquement. Ministère de la Justice, il faut faire comme Matina Point, à mener enquête pour l'ADN. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Kozala mwana musée ezaka ka ndengo lobi wana ndengo ebisinga il faut prouver. D'ailleurs nde eloko biso nyonso bana na musée tokoki kosala tokende musée azali wana bameka ba test tosala ba test ya ADN pona toyeba ke mwana na musée aza nani. Il y a les enfants de Kabila, en tout cas qui sont reconnus comme des enfants légitimes, certains que je connais qui disent qu'ils ne sont pas frères à Joseph. Ils ont même écrit un document, je crois que ce document a circulé, qu'il serait le fils d'un certain Kanambe. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'ai aucune idée. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois. Kabila Père, hein? Kabila Père. Que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Hewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas s'il voulait parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis, ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques des Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants, c'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a confié.
Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Na salaki presque un mois na kati ya maki o ya Laurent Désiré Kabila tango na zongi na ye na pesi yo rapport na kokoto na badete musu rapport wana Edouard oyebi na kati ya rapport wana mobimba na kati ezalaki famille ya to constituer ki yango avec feu Marandura o ya zalaki source na yo otiaki na disposition na biso to constituer famille mobimba, composition mobimba, structure mobimba, ya Laurent Désiré Kabila. O mona ki kombo ya mwana moko, kombo na ye Joseph Kabila nakati.